tek na ba maman ana kine za ba tusu ba sepela ke za ba tusu ba sepela ite yo mo bebika système qui me da bazala papa ba zo futa mo ba mo ma ko ba bisu ba pesa ba soso moko za ba na 10 oliende ba bisu ba zo pesa ba 1 litre ya huile bon on peut la jour boni bon quand il y a nini on micro ko le coller etamboli ko tuna ba papa to tambo to comme si ana o CPT do ba papa ti le yo ba sali mais ba ça na 4 ba ça kuna na 4 to koti kuna de misil banda moko bazolo ba même so ba oze ba pesa ba mbona ba ti le na pesa ba mbona ba mati oyo ka réponse ya ba papa madame nazo mona ba feta mboyo e uti ko leka parce qu'on a habité amsusu ba sepeli te ba fonctionner amsusu ba sepeli amsusu ba sepeli te ba entreprise amsusu e futi ba papa te oya bino boni ba futi bino oya biso en tout cas na mbongo ba futi biso mais côté pour bilo a olia to zaki lo mbongo jusqu'à présent donc biso on que non to kana baninga année oyo so biso ka des so na mesa ko pesa bango chaque année na 5 kg na loso na 1 litre de mafuta so 1 litre de mafuta c'est tout kana baninga que to so ngo que to boy yango to boy yango donc peut être ani to feta chaque jour mais on a fait ta compagnie en télé au mais la moi qui va compagnie mususu ba pesa ki ba mo ba carton so ba kwa 15 ba pesa 5 kg loso ba mususu ba 50 kg ba mususu ba carton makaya bu donc ba bilo ka ebele ba 5 litres à huile et bon bilo ndenge ke pesa bino 5 kg bo ça na moni pour venir en combien de jours bon moni wana ba compagnie minene ouais biso dali groupe Sodeco ouais biso dali groupe la société dali entreprise mo ya mukie ils ont entreprise la société de l'état qui va pesa ka basa ya loso ouais biso dali groupe dali société dans groupe mo boye bazwaka ba chauffeur bazwaka ba gens ba nyusu ba maintenance de ba belé donc nyusu bango bazwaka ba komola nyusu tout donc mais l'autre viteka parce que système wana bandi l'autre ça fait déjà ba boule belé ya ba pesa ba loso ba système na ngaba nini ya ba cette fois-ci to ko yake mo to ko zongo te to so ke mo pere tisiko ba réagir pelo mo te seconde position te zaka puna na bureau na bino Dieu va dire que c'est en la poche na bango po bango bazaka ba jeu wana soki ba boy ko zwa ba biloko bango mona le ko mo ngona ba ndako na bango bon en tout cas jusqu'à présent on sala ba même ça lelo lundi hein on est lelo lundi to soit côté réunion pour la solution pour la biloko mais j'espère que ceux qui va plus biso pété et que le royal n'est pas venu te ça parce que biso ko c'est vraiment bon rebelle na société na bango merci papa ça entreprise de biso entreprise na biso tovivaka modele mosusu bon par rapport na baninga mosusu nde bavivaka entreprise eza biso eza différent na ndenge nini mpo na moyaki bino mpe bapesa bino bacarton soso na basaki ya loso biso tozwaki yango bozwaki te mpo na nini me bokotisa mbongo okotisaka mbongo mutaye bakala nini sokosala soki na ndako osepelaki te na ndako sava elega yango muke so obombaki osepela po badécembre yaki mwa tiaka fort tiaka yaye makasi mavante ezali mwa mpasi po biso bakomersa tosufaki mwa moke soki ozali mwa économie moke ovivre na bien soki ozali na économie te atanga ekoleka mabe mpona merci papa bon sikoyo yo olobi nini mpona moi mama kuna na ndako asepeli bana mpe basepeli liloba suka olobi boni bon liloba suka ezaka keno amélioré ameka gouvernement kaka ameka kozwa soin ya population soki bamosusu bazwaki bafetaki baza moke par rapport na oyo bafete te oyo bafete te baza ebele bafandi na bandako balebeli te te soki amo tozuka ngolu ya kobima koluka te mike soki matanga toke problème eleki ebele na moko toke vraiment meka kozwa solution mboka vraiment vie sociale ya tout eza mpasi vie sociale bato bazosufrir makasi nga na ser na ngai moko aza na nice jaki ewani
donc Maman Sakina ye aza na restaurant na Nice oyo bana poto nyonso tu so bolingi kolia biloko ya bien biloko baafricain biloko cuisine congolaise okoma na Nice pa Mama Jackie Ewale cuisine d'Afrique donc aza kuna na 15e rue Salit numéro ezali 06 Nice numéro ya telefone ezali kuna tuka soko koti biloko bien ezali kolia vraiment donc nyonso ezali maboke ya si ntango ozoke vacances na Nice bokomaka epa Mama Jackie Ewale donc ye abanda kolamba na Nice to toke kuna na France epa Mama Jackie Ewale donc olia kitoko donc cuisine africaine ye abanda kolamba na a Genève kolamba jeti alemba nyonso ya solo donc kuna jeti donc maman la question oyo talaka eza Congo ya mingi te mais moi sosoli moi moko kaka po mais ndenge gravité mais talaka eza nango nzambe tovivaka na ngolu yo yebi Congo yaka ngolu tofete na biso tofete lokola bango te mais na mwa moke kaka mpo balobi na mutu ale ngombe mobimba na mutu ale mwa likosakosa donc mutu na mutu ale ya sentiment na ndenge na ye mais na ngolu kaka nzambe bafeti eleki nango na bandenge moko kaka bacrise neti na ngana na entreprise te ngana na nga ingénieur na réparé nanga bamachine kaka donc nga moko patron mais tomoni kaka na baentreprise mosusu ndenge bazolela entreprise mosusu neti na grande poste awawa mawa tro bamare baleli bapere baleli donc nayebi te mais nzambe kaka osambelaka kongoango lobi nzambe asalango kaka grâce lobi mpe ezala malamu bakonzi loko tosengaka kaka bazalaka na susi na biso peple bayokelaka biso peple mpe mawa po tolelaka bayebi ke tolelaka mais balelaka biso kaka frère ata mwa salamu na bato bazomona poto opesa bango ata mwa salamu ata cousin na yo ata grand frère na yo moko ana poto kuna pesa mo bambote eza bien merci beaucoup donc poto oza na bafete bafete esila ti janvier ser nanga susi palanga ser nanga Naomi Siango napesi bino basalamu kuna na mikili place bozali Achille na Belgique Mama Anderson Mama Pasteur Achille Moyo na Belgique susi palanga grande sœur propre na kati ya Paris Naomi Siango na kati ya Paris ba meilleur ouvert toujours na bino passer la fête continue parmi bafete oyo bato baleli mingi tomoni na baentreprise ebele na basociété ebele travailleur asali une année mobimba 12 mois akotiseli yo mbongo bamagasin baboutique basociété ndenge na ndenge bato bakotisi mbongo mais na 12 yo moko meza culture na biso esengeli tofete mais toza désolé na décembre oyo tozomona famille ya 4, 5, 10 personnes bazopesa bango soso moko bazopesa bango mwa 5 kilo ya loso ele musu biloko yango ezokoka kutu te vraiment to regretter ndenge bandeko na biso baza kopense te na mois de décembre même 13e mois bamosusu kutu bazwi pe te misusu même culture wana baza nango kutu te vraiment fete eleki mabe toza désolé souci na biso vraiment eza mawa po bato baza na souci ya kofete mais bapesi bango opportunité ya kofete malamu te oui napesi grande sœur nanga propre Mama Eyenga Lamborel napesi mbote na Belgique kuna napesi mbote na Francie na Belgique toujours napesi mbote na Irène napesi mbote na famille Lamborel mobima na Belgique bambote a trop biso tozobunda na na système RDC merci merci en fait Tony Mboka tellement c'est tout à fait normal bah, tu vas fêter moi je pense que les gens ont fêté la méditation comme tu n'as pas de mouvement c'est comme tu as un peu à toi les gens on a un bon moté comme Bali go ça bana et go c'est comme il s'est fait ça qui n'ont pas de mouvement ou à tchatchou
ngani ko gagner qui n'a pas atteint à 10 $. La mission le à 100 $. On est dans l'angle. Deuxième volet, au niveau du gouvernement, les masoules à la matière, le soba c'est qui mboka na bango et sali masolo et salité. Pour venir dans l'année où tout les cas, non on a fait d'artifice. Mais année où tout le monde est année où tout le monde est monté. Monica va découvrir peut-être à bon point si faut va créer Varchachi pour dire que mboka est vanni dans le gouvernement. Les gens n'ont pas vraiment fêté. Les gens n'ont pas fêté parce qu'il n'y a pas d'argent aussi. Nous on est dans les affaires de Moniamo. Bon, moi je dis yo za boss na entreprise na siko ba gens na yo ba travailler na yo opesa bango elote baninga bapesi bango baloso ba 50 kg ba carton soso pongo lokole pe bazwi ebongo yo ba travailler na yo tika bango ka boy et puis tu dois pas patron boy modèle na pas va travailler mais faut se penser bango justement ya mwana donc o ya ngai ba sepelaki baza na vote témoigner oui azwaki moi à travailler. Donc c'est ce que je disais. Donc tout le monde c'est sacrifié. Il faut dans l'amour l'espoir sacrifice. Donc pour se sacrifier pour na batu ngai ngabe ngako tout va travailler mais batu na ngai azala bien. Azala bien pour na côté mais bah c'est la vie. La gratification pour passer bango. C'est plus la si nanda. Ou ya sala nanga nanda kwa c'est plus la mais ngamu na c'est plus la pour nani mais yo za chef yo amu pao. Mon niveau za l'espoir sacrifice donc moi zo za okiti za mamatisi. Ale ona wo kita. Na pesi ba mwana la limpia. Lo binza mafumo. Et maman me dit juste il faut dire c'est vrai. Batuba mon zakité bah qui non gouvernement qui congé bah nini donc mais me peine vraiment c'est vrai ça libre ça le on a même biso na cadre va faire tout comme et tout na nini tout na raté décembre na mboka oyo mon ezali oyo luyalo. Les gens ont senti que tu vas sepela. N'habitez, à part moi, à un moment donné, ça m'était tout. Tu vois pas dans la qui est à mais ma zone liée. Papa, on a ça, moi sacrifice à son médical, moi, ni la massique, mais n'a libou moi lié. Non, ça fait mal. Et pourtant, sur Bimi Libanda, sur d'autres cieux, tu vas faire droit à Noël. Père Noël, c'est gratuit. Mais ne le comment pour faire ça bana mbongo, moi na yemo amisomeli cadeau yemoko. Na simake nango, après Père Noël, après 6 mois. Est-ce que ça la rapport? C'est là où on a zo baki mboka ezana bien formaté. Na mamikizo mususu Noël. Bon, moi, qui est supermarché, mon sous-sous, ma blog est pratiquement gratuit. Normalement, réduit. Awawa, au senti qu'il faut à moi, un ministre, et tout le monde a PDG pour nous se retrouver. Imagine-toi un peu. Pour Yambabana, c'est moyennant $50 par exemple dans ton côté. Moutou avant na machine à Tony Niwana. Moi, on a un droit, c'est pelaté. Kabana, non, c'est pas bien. Pourtant, on a un sous-sous. Noël, fête à Bana, partout. Même là où il y a de pauvres, vous sentez que Père Noël a dit. Et puis, à Père Noël, et comment l'eau m'a bouillé, où il y a pour fabriquer. Néolobika, moi, je moi, je suis médical. Non, Père Noël n'a pas de wana, vous sentez que lui a le zali, et c'est moi, pas la basse. Vous faites ça, c'est moi qu'on a fait sur mon capote. Ah, vous avez moi, il y a fête. Mais c'est ah, bah, c'est belé, hein. C'est belé. Atami baleka. Des tingaï, famille mobile, bah, côté wana. Tanga famille Combo. Famille Onsens. Onsens, na Onsens, va d'aller belé. Onsens, tout là, na Hugo Onsens, Solange Onsens, Irène, Hugues dans la Belgique, Solange dans l'Allemagne, Irène dans le Canada,
Irène Ossens, Irène Ossens, Flore Ossens à la France, Blanche Ossens à la France, sans oublier il y a bien MDG, mère de mère, ma maman, que j'aime beaucoup, à la Pécotoana, et je salue plus ma nièce n'a pas neveu dans ma nièce n'a pas neveu dans ma et puis ma massa n'a qui dit oh bah yebi, là bonne fête, bonne année, année à madame, Inch'Allah, tout un de ces 4 matins. Merci beaucoup. Comme na suka ya émission na biso. Nous mo boyeki le lokola ba papa na ba maman eleli. Ninga mo beza na pasi. Parce que zo ya biete, parce que comme na suka mbula ba so futa ba ngoma ya muteto keza pasi. Ko bo mona ona ba image na maso. Fa bo vivre en ona misu. Ko mo ndiri. To ça na pasi. So so mo ba pesa osala. Osala ngonini. Donc ya ka pasi. Na pesi mbote pas grand frère propre. David Yonde. Na bosanité lambique Lambert Kola. Na bosanité na pesi Patrick Sala ene mutasu ba image oyo. Na pesi mbote pa kidil bisemo ene mutasu ko je biso. Écoutez na mbasi. Na pesi biso so mbote ba meilleur fait. Donc il continue till le 30 janvier. Merci.